balingami kati na nkolo to pesi bino mbote bisika nyonso bozwi biso particulièrement na moment oyo ezali ya confinement bipai na bipai bien que bamboka na bamboka bakomi ko déconfiné to tomeli bino penza santé malamu bino nyonso pe kimia na kati ya mabota na bino na kombo ya Yesu Kristo. Ezali tango to sengeli penza ko partager liloba na Nzambe o ezali ko réconforter biso, ezali ko pesa biso makasi, ezali ko permettre biso ko yeba ko affronter ba circonstances atako ya pasi ya ndenge nini ya tango yo ya suka ensemble avec ndeko na bino pasteur Célestin Ngoudier. Totomeli bino lisusu boye malamu bipai nyonso bozo landa biso pe to sengi na bino ete boye bana kozwa lolenge ya mabonde liwana tozali ko invoquer kombo ya nkolo na biso po ete ayeba na ko kamba biso na boye koli ya mokolo ya lelo tobondeli yawe Nzambe na nguya mojasi alikolo pe na se topesio merci nkolo po ete o permettre biso kozala na pe mabomoi kokutana bandeko bipai na bipai pona ko kabola liloba na yo. Pesa biso molimo na yo mosantu akamba biso na bososoli pe toyeba kozala motema ya komikitsa pona kosimba batoli nyonso malamu ozali kopesa biso pe kotia yango na misala. Kamba biso bongo ebandeli kino suka na kombo na Yesu Kristo mokonzi na biso tobondeli amen. Eh bien bandeko tozaki koloba ete tozali na moment moko particulier oyo mokili esili koningana na maladie oyo babengi coronavirus to COVID-19 et pona bana na Nzambe nyonso pe pona bavandi ya mokili nyonso bayeba na kozwa mwa bosolo bayeba kozwa pole na oyo etali maladi wana tosili kobongisela bino série moko ya mateya mine ya kolandana oyo ezali donc kopesa biso likanisi mobimba tokoki kozwa parce que mingi tango maladi oyo yebi na kobima na mokili bato mosusu bakokanisa ete ezali kaka komema mbeba ezali kaka komema donc sango mabe ezali kolengisa bato ezali kobangisa mais en réalité tokoyeba na komona ete en dehors ya liwa oyo bato bazali kokufa en dehors ya yiki oyo ekoti na kati ya bamboka à cause ya maladi oyo ya COVID-19 mais ezali pena sango malamu na kati wana oyo ezali pona ntina ya milimo na biso Nzambe azali ko talisa biso à travers ba maladi wana bolingo na ye toujours po ete toyeba na komilengela pe toyekola maye esengeli koya talatina nini pona mokolo ya lelo tobongiseli bino mutu ya lite ya ezali kolobete coronavirus kokokisama ya lisakoli. Coronavirus kokokisama ya lisakoli. Na kati ya Biblia liloba na Nzambe tokozwaka na kati na yango mikanda o ezali kolobela makambo etali basekele kojipola basekele ya tango ya suka. Na kati ya ba mikanda wana tozali na basakoli lokola ba Esaïe bien entendu mais particulièrement tozali na mosakoli lokola Daniel pe tozali na mosakoli lokola Ntoma Jean wana azwamaki na kati ya esanga ya Patmos. Alors mukanda ya kozipola ba secret oyo tobengi Apocalypse na mukanda Daniel ezali nyonso mibale mikanda ezali kozipola ba sekele ya tango asuka. Alors tokoki komona ngo lokola mukanda moko kasi na biteni mibale Daniel ezali lokola eteni ya liboso pe Apocalypse ezali lokola eteni ya mibale. Alors na kati ya Biblia en dehors ya ba mikanda wana lobelaka ba sekele ya tango asuka tozali pe na mikapo to ba chapitre o ezali pe kolobela makambo wana tozali na chapitre lokola chapitre 24 ya Matai pe tozali na mokapo ya tukumi bali na moko 21 ya Luka. Nde esika tokoyeba na kovanda pona mokolo ya lelo pona kotala maye nkolo Yesu Kristo ayebaki na koyebisa biso par rapport ya tango asuka. Bandeko tika na yebisa bino ke ezalaki na moment moko très spécial particulier. Nkolo Yesu Kristo auti kobima na Jérusalem. Azali komata na ngomba Olive na bayekoli na ye. Alors bayekoli na ye bazaki fasciné, bazaki impressionné na kitoko ya tempelo na bango oyo etongamaki. C'est comme ça que bayebaki na ko faire remarquer na nkolo Yesu Kristo lo lenge batongelaki temple wana parce que na makanisa na bango
ezalaki ouvrage moko esengelaki eumela mingi mpe ebuka na kaka na suka ya tango. Mais bazalaki un peu ya kosutuka parce que eyano oyo nkolo Yesu Kristo ayebaki na kopesa bango ekamwisaki bango mingi. Ayebisi bango abi bomoni nyonso oyo bozolakisa ngai boyeba ete libanga te ekotikala likolo ya libanga mosusu mais nyonso ekozala ya kobuka. C'est alors que likanisi wana ebetaki penza makanisi na bango mingi nde wana bakutanaki na ngomba Olive na nkolo Yesu Kristo bango bayebaki na kopusa na pene na ye mpo na kotuna ye yebisa biso tango nini makambo yango ekosalama mpe elembo nini ya bozongi na yo. Nde nkolo asimbaki libaku ya kopesa bango penza mozindo ya makambo esengelaki elakisa ete suka ebandi pe makambo esengelaki elakisa ete mwana na moto azali koya. Ezali parmi basekele wana ya mikolo ya suka. Alors na kati ya mokanda ya Luc na mokapo ya tuku mibale na moko eteni ya zomi na moko nkolo Yesu Kristo alobi likambo oyo boye. Tozali kotanga na Luka mokapo ya tuku mibale na moko eteni ya zomi na moko. Biblia ezoloba boye mokili ekoningana mingi mpe na esika malali mabe na njala ikozala na makambo na nsomo na bilembo minene na likolo. Na kati ya eteni oyo bazolobela kuningana ya mokili to tremblement de terre, simana yango bazolobela biso makambo etali ba malade ya mabe na français babengi yango peste, mais awa bazolakisa biso kezali ba maladi mabe. Alors parmi ba maladi mabe o babengi na français peste ezali nini? Na kati ya dictionnaire bazolakisa biso ke peste ezali maladi oyo ezali particulièrement kozwama epa ya banyama evandaka na kati ya nzoto ya banyama. Mais maladi wana ezali pe na possibilité ya kokatisa nyama pe kokoma epai ya moto. Oyo ezali komona na ete moto soki azali kolia nyama wana to kovanda na nyama wana kosakana na nyama wana sans que azwa ba précaution moko boye pona komibatela malamu ye akozwa pe maladi wana elongwe epai ya nyama ekomi pe epai ya moto. Pe ezali maladi moko ya liwa parce que ebomaka mingi penza ezala epai ya banyama ezala epai ya bato. Alors mais beaucoup tout nanga motuna que pona nini coronavirus ezokoma na importance moko makasi alors que ba maladie mususu esi monana na kati ya mokili. Oui, toyebi ya solo ete ba maladie esi bimana mokili. Par exemple na 1918 toyebi li solo ya grippe espagnole. Grippe espagnole yebaki na kobime bomaki batu mingi na kati ya Europe. Ezalaki pe na ba ressemblance lokola makambo tozo lobelawa ya coronavirus. Bato bavandaki na bandako, bato balataki ba cache-nez, bato basengelaki ko observer moins distance physique pour ete bayeba na kozwa maladi wana te. Bato bazaki confiné, ti na moment oyo bayaki ko déconfiné, bato babosani ba mesure wana maladi zongi lisusu makasi mbala mibale pe mbala misatu ba million ya bato bayebaki bongo na kokufa na kati ya Europe. Mais coronavirus importance nango ezali komona na likambo nini? Parce que awa tozali koyekola boni li maladi oyo ezali kokokisama ya lisakoli. Toyebi ke ba maladi mususu esi bimi na kati ya mokili lokola par exemple virus oyo babengi Zika kuna na Amérique latine ebomi bato ebele. Tozali na ba maladi lokola Ebola oyo toyebi malamu na kati ya Afrique epe na République démocratique du Congo. Tozali na ba maladi lokola Sida oyo etamboli pe mokili mobimba. Tika na yebisa bino ke particularité moko ya ba maladi oyo nauti kotangela bino awa ezali ke ba luki bazali kolakisa ke virus wana azali kovanda na nzoto ya nyama to ya ngembo. Alors ngembo wana azali pe koswa ba makaku, azali kopesa yango epa ba makaku. Mpe moto tango azali kolia ngembo wana ou bien makaku azali kozwa virus wana na kati ya nzoto na epe virus wana soki ya mesani na nzoto ya moto nde akomi na bokasi ya kolongwe pa moto moko kokende pa ya moto mosusu oyo tolobi maintenant contamination oyo ezali kotambola na kati ya mokili mobimba. Mais tokoyoka na pete coronavirus ezwi particularité moko makasi pamba te
ezali maladie etamboli mokili mobimba. C'est vrai que sida pe etambolaki mokili mobimba, mais sida etikalaki kokanga ba frontière ya bamboka te. Sida etikalaki ko boma misala penza bato kozongisa bato na kati ya bandako te. Sida etikalaki koningisa penza ndenge coronavirus eningisi te na ba ekonomi ya bamboka ebele ezali sikoyo na pasi makasi. Talatina nini tokokende na kotala penza na kati ya Biblia pona kososola solo ete maladi oyo ezali kokokisama ya lisakoli oyo nkolo Yesu Kristo aselaki na kopesa, kasi yango ezali suka te, parce que na kati ya mokapo ya tukumi bali na moko ya Luka kobanda na eteni ya libwa, Yesu Kristo alobi ete makambo wana ya pasi ekoya me boyebaka ezali suka te. Ça veut dire que yango ezali kaka ebandeli ya batango ya pasi makasi, ezali kaka début. Makambo mususu ya mabe koleka ekolanda na sima. Alors esengeli na moma oyo biso nyonso bisika tozwami toyeba bongo na kokota moko na kati ya motema na ye pona kotala sikoyo boyokani na ye na Nzambe ezali ndenge nini. Pamba te makambo nkolo Yesu Kristo ayebaki na koloba yango ezali kokokisama. Tika na yebisa bino ke kaka na Luka mokapo tukumi bali na moko tango bayekoli batuni na Yesu Kristo ayebisa bango elembo ya koya na yepe ya suka ya mokili, apesaki bango makambo mibale. Apesi bango eyano par rapport ya kobukana ya temple ya Jerusalem oyo bazaki kolakisa ye ba fondation nango na makasi na yango na kitoko na yango. Alakisi bango ete tango bokomona Jerusalem bazingi yango na mapinga ya bapaya, boyeba ke kobukana to kobebisama na yango ezali pene ya solo penza. Bandeko nyonso bakangaki makambo oyo Yesu Kristo alobaki, basimbaki yango na motema, bazaki na bokebi. Tango mobu tuku motoba na mwambe yebaki na kokokisama, mobulu moko ebimaki na kati ya Jerusalem, nde mokonzi moko ya baloma atindaki mwana na ye lipinga ya basoda oyo babengi na kombo ya Titus. Ye ayebaki na koya na Jerusalem, ayebaki na kwa siéger Jerusalem, kozinga yango, kokanga yango pendant au moins 2 ans, de 68 vers l'an 70. Ayebaki na kokanga yango complètement. Moyen bato babimezate, moyen bato bakote ezali pasi ekotaki makasi, a confinaki bango na kati ya ville ya Jerusalem, nzala ekotaki biloko kolia ezangaki bato babandi kolia na bato na bato. Ezaki pasi moko makasi, ti na moment oyo vers l'an 70, ndeko oyo Titus na mawa akoyeba na ko lever siège po ete bayeba na kolongwa bazonga na bango. Mezaki mabongisami ya Nzambe, pamba te na temps ya confinement même bana na Nzambe bakangamaki na kati ya mboka ya Jerusalem. Ezalaki ekuke Nzambe azofongolela bana na ye pour que bayeba na ko échapper, bayeba maintenant na kobika na liwa esengelaki eya. Tango basoda ba loma basali niti bazali kozonga sima, ba Yuda balobi non voilà toleki makasi babangi biso bakomi kokima tolanda bango toboma bango. Me ba oyo bayebaki maloba na Yesu Kristo basimbaki yango na motema, bamonaki ete ezali nzela efongwami mpo na bango afin que bayeba na kobikisa bomoi na bango pe babimaki bakendaki na bamboka mipaya babikisaki bomoi na bango. Alors ba oyo bakendaki kolanda basoda ya barome bayebaki na kosala volte face, babalukelaki bango bazongaki nde mokolo oyo bayebaki na kodétruire mboka wana ya Jerusalem na l'an 70 sima ya boyei ya Yesu Kristo. Bayebaki na kodétruire temple ya Jerusalem mpona nini? Tango bayuda bamonike bakomi kokufa makasi, balobi tete soki totikali awa boye liwa ezali penza ya solo, il faut tokima tokende kobata mata na kati ya temple. Kokima bakimaki ebele bakoti na kati ya temple, bomoni basoda na kati ya bitumba atako bapesaki bango motindo epa ya Titus ete baboma bato kasi babikisa temple ya Jerusalem, pamba te temple oyo etongamaki na misolo oyo epesamaki na bakonzi ya baromain, afin que bayeba na kotonga yango lokola merveille moko na kati ya royaume na bango. Bapesaki mitindo ete basoda basimba temple te. Me tango bajuif bakomi kokima mbango bakende kobata makona na kati, nde soda moko ayebaki na kozwa nzete oyo ezalaki na moto, ayebaki na kobwaka na kati ya temple, ezwaki ba rideau ya temple, moto epelaki. C'est comme ça que bato ebele bayebaki na kozika. Baloki bazali kolakisete mokolo wana bato bakufaki environ 1,5 million na kati ya bitumba wana, na kati ya bajuif. Pe baoyo batikalaki bakangaki bango pe bayebaki na komema bango. Alors,
soki eteni oyo ya liboso nkolo Yesu Kristo ayebisaki bango ekokisami à la lettre ezali pe solo ete makambo nyonso alobi oyo ezali kolakisa bibandeli penza ya batango ya suka avant ye amonana lokola ba maladi makasi ba maladi mabe oyo tozali kolobela awa ekokokisama solo pe yango oyo ezali kokokisama ezali na tina mingi ya koyeba bisakoli oyo pamba te lelo bato mosusu bazali kolobete nono coronavirus ezali biloko moko inventé ezali ba maladi moko bato bazali ko inventé ezali ko exister te ainsi de suite mutu azali kozwa attitude ya ndenge wana ezali mutu azali koyeba parole de Dieu te azali koyeba bilaka oyo epesamaki te la réalité ya ba maladi oyo ya pasi ezali pe ya pasi koleka ekoya oyo ezali koleka kutu na coronavirus ekoya esengeli tozala conscient ya makambo wana pona koyeba ete maloba na Yesu Kristo ezali koloba vérité pe biso tolanda yango parce que kopesa biso nzela nini tokobika na batango wana ya pasi oyo ezali komonana uta mikolo na biso ya lelo. Coronavirus ezali penza kokokisama ya likambo wana me likambo mingi ezali kosimba sikoyo mitema na biso ezali nini wana ba maladi ezali komonana ezali kaka moko na bilembo parce que nzala pe ezali nzala ezali koningana na mabele ezali bilembo ya makasi ezali kosalama deja na kati ya mokili mobimba pe ezali kokoba na kosalema en dehors de ça ezali pe makambo bazali kolobela réchauffement climatique ezali moko na bilembo ezali kosangana na ba makambo lokola ba maladi ya makasi pona koyeba na kokotisa pasi ya suka na kati ya bomo ya bato mais likambo ya kokamwa pendant que makambo ezali koya pendant que koningana ya mabele ezali koya pendant que ba maladi ya makasi bo ezali komona na kati ya mokili boye kolinini oyo biso tozwaka en tant que bato à travers ba maladi ezali koya ce n'est pas que nzambe azali na kanda nde azali kobwaka ba maladi likolo na biso mais seulement ezali comportement ya mutu ezaleli ya mutu movandi na mokili attitude na ye vis-à-vis ya mibeko na nzambe yango nde ezali kosala ke mutu amikotisa na kati ya pasi tokoyeba na kotala ngo na bamate ya mosusu ekolanda pona kolakisa ete nzambe apesi mibeko na ye po ete toyeba na koumela kati na yango toumela na kotosa yango tozala bato ya kobatela mamalamu mpe mpasi ezwa biso te mais à partir du moment tozali kobwakisa tozobwakisa volontairement oyo nzambe asili koplanifie pona biso oyo nzambe abongisi pona biso tango tozali kobwakisa yango alors en ce moment là esengeli tozala sûr ete bapasi ya ndenge na ndenge ekoyela biso na mokanda Daniel na chapitre 12 eteni ya liboso Daniel asi amonaki alobaki ete tango wana ya suka ekozala tango ya pasi mingi lokola etikala kosalema te depuis mokili ezali kino na tango yango pasi ekozala makasi penza nanu ndenge esalema te lelo tozomona ndakisa muke à travers maladi oyo bato bavandi penza na ndako beglize ekangami misala ekangami pe bamboka na bamboka bakoti na kati ya pasi monene bandeko na ngai ya mibali pe ya basi bisika bozolanda biso maladi oyo ezali interpellation oyo nkolo azali kobenda epa kopesa epa na biso pour ete moko na moko amitala ayeba ndenge nini akoki kotambola vis-à-vis ya nzambe pona nini parce que na mokanda na Apocalypse na chapitre 16 wana nzambe azali kolakisa ete kanda na ye kokisami abandi kobeta mokili nalingi totanga na bino ensemble to comprendre attitude nini oyo batu bazali na yango na tango oyo penza ba maladi wana ezali koya na kati ya mokili ezali kote ya batu to ezali kote ya batu te nini oyo batu bazwaka lokola mayele lokola bwanya pona koyeba na kokima yango tozali na mokanda emoniseli to kozipola basekele mokapo ya zomi na motoba eteni ya mibale pe eteni ya zomi biblia ezoloba boye oyo na liboso alongwe mpe asopi mbeki na ye na mokili pota mabe na mpasi eyei na bato bazalaki na elembo na nyama mpe basambeli na ekeko na ye awo bazolakisa biso tango nzambe abandi kolongola protection na ye na kati ya mokili parce que tozobanda lisolo oyo à partir ya Apocalypse na chapitre 7 na chapitre 7
eteni ya liboso tozotanga boye Biblia ezali koloba boye na sima na likambo oyo namonaki banje minei batemi na suka nyonso minei na mokili kosimba mipepe minei na mokili na ntina ete mopepe epepa na mokili te soko na mai te soko na njete moko te. Namoni mpe mwange mosusu konetwa uta na ebimelo na ntango azalaki na elembo na Nzambe na bomoi mpe agangaki na mongongo makasi na banje yango minei baoyo bazwi nguya na kobebisa mokili na mai mpe alobi ete bebisa mokili na mai na njete te kino ekosila biso kotia bilembo na bilongi na baombo na Nzambe na biso. Alleluya bandeko. Awa tozomona na kati ya lisolo oyo mosakoli azali komona planète Terre mokili na biso ezingami na ba force du mal, nguya ya mabe, nguya ya kobebisa, milimo mabe, ba demona, ba zingi mokili. Tango bazali kolobawa ngambo nyonso mine ya mokili, c'est-à-dire que mokili mobimba. Ezali likambo pasi ezali koya na mokili mobimba. Posa na bango ezali ete mopepe eyebana ko pepate na mokili mobimba. Mais soki mopepe pepite na mokili nini ezali kolinga elingi koloba nini? Elingi koloba ete komema liwa na mokili mobimba parce que yo na ngai toza na posa mopepe po ete toyeba na kopemaka malamu. Banzete bazali pe na posa mopepe po ete bapemaka malamu. Banyama pendenge moko mai pendenge moko. Mais siko soki mopepe epepite na mokili, ça veut dire que bon moi ezali kokende na kosetendre. Donc milimo mabe banguya ya mabe ya kobebisa ezali kozinga mokili na biso sikasikawa koluka boni boni ekoki kobebisa mokili. Ba maladi ya pasi lokola wa ezali koya ezali moko ya kolakisama ya nguya wana mabe o esikawa ezali kobebisa mokili pona komemaliwa na kati ya mokili. Ezali epa ya bato bazali kokufa, ezala epa ya banyama bazali na mai bazali kokufa parce que makama mosu ezali kosalama na mai, ezala na banzete tozali na makambo ya réchauffement climatique ba incendie ezali kobima, nyonso wana ezali bilembo ezali kolakisa kokokisama ya lisakoli oyo ya ete banje batelemi nzinga na mokili bazingi mokili mobimba me balingi babuka yango babebisa yango. Me esengo ezali sango malamu ezali na kati ya likambo oyo. Bien que mokili na biso ezinga mina nguya ya mabe, bien que milimo mabe ezali pene ya kotomboka pe kosala makama ndenge na mokili, kobwaka ba maladi, kobwaka mipepe mabe pona koyeba na kobuka pe koboma. Me mosakoli azomona mwange mosusu azali kotele. Mwange mosusu azali kotele ma azali kotia stop. Epa banje wana minei, epa nguya wana ya mabe azali kotia stop alobi keba bebisa na inote pamba te tozali na mosala ya kosala. Ça veut dire que Nzambe azali ko profiter avant batango ya pasi makasi e ya mingi azali ko telema po ete atia elembo na ye na elongi ya mwana na ye moko na moko po ete elongi wana eko jouer rôle ya koyeba na ko batela bango, ya koyeba ko pesa bango protection kati na ye. Kanisa malamu na tango Nzambe abandaki kobeta mokili na Egypte po ete aiba na kokangola, aiba na kobikisa bana Israel na kati ya boumbu, babilembo esengamaki na moma we komaki penepene te babima bakende. Nzambe apesaka bango elembo moko esengelaki moko na moko aiba kotia makila na Yesu Kristo na ekoteli ya ndako na ye, na ekuke ya ndako na ye, na bongo mwaje ya liwa tango azali kotambola na butu na mboka na Egypte esika monaki makila na Yesu Kristo akokota na kati te po ete amema liwa kuna. La même chose lelo baye nyonso bazali kosala effort ya kozwa elembo ya nkolo Nzambe, bango bazali na kati ya protection wana. Ata mipepe mabe, ba maladi mabe eye, koningana na mabele eye, elembo wana ezali signe ya reconnaissance epa ya Nzambe. Ezali kotia stop epa ya banguya nyonso ya mabe, epa ya ba maladi nyonso ya mabe, nyonso ekoki komemaliwa. Nzambe azali kotia yango stop na
ntina ya bayinyonso basili kozwa elembo na ye. Alors nde sika to bandaki komona ke nguya ya mabe zingi mokili esala mabe, mais nzambe aza nanu ko intervenir, nzambe aza nanu ko bloquer, nzambe aza nanu ko pekisa ete mabe esalema te liwa ekota penza na ndenge ya makasi te na kati ya mokili. Aza nanu ko batela planète Terre. Mais bato bavandi na kati ya planète Terre bazali batomboki, bazoyokela nzambe te, balingi kopesa ye esika te. C'est comme ça que oyo batangaka Biblia na biso penza bakoki kotanga na ba 7 trompettes, nde okomona ke kuna na kati ya 7 trompettes kobanda na chapitre 8 ya emoniseli bazolakisa biso ke ezali maintenant puissance ya nzambe soki asilisi kobatela tie elembo na bana na nyonso esili bakoki akobanda kolongola sikoyo protection na ye muke na mokili, akotikela sikoyo nguya wana ya mabe esika po ete yango eyeba na kosala. Pona nini nzambe akotikela nguya wana ya mabe esika ete esala? Ezali pamba te batu babwakisi nzambe, batu balingi koyokela nzambe te, batu bazali kobanga nzambe te, batu basundoli mibeko na nzambe, batu baboyi kolanda mibeko na nzambe. Tala c'est pourquoi ba maladi oyo kiliki ezali koya ezali nzambe te, asi apesa ki biso nyonso esengeli kosala. Mais tango biso moko toboyi, c'est comme ça que biso moko tozali kobenda liwa. Adam na Eve na kati ya elanga Eden, nzambe apekisaki bango kolia mbuma, mais tango bayokaki te balembuma, bango moko nde babendaki liwa ekota na kati ya mokili. La même chose lelo ezali kosalema. Le retour de Jésus sera comme au temps de Noé, de Sodome et Gomorrhe. Les gens mangeaient, buvaient et se mariaient jusqu'au jour où ils furent détruits à cause de l'entêtement et à cause du manque de considération des signes des temps. Nous vivons, nous mangeons comme les gens de ce monde. Nous avons oublié l'avertissement du Seigneur Jésus concernant sa seconde venue dans les lieux des cieux. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. L'insouciance, le luxe, la vanité actuelle font oublier les habitants de la Terre des dangers sérieux qui gravitent autour de notre planète. Notre planète est en danger. Elle sera détruite. Préparons-nous. Nous vivons, nous mangeons comme les gens de ce monde. Nous avons oublié l'avertissement du Seigneur Jésus concernant sa seconde venue dans les lieux des cieux. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Un jour, Jésus parla à ses disciples concernant les signes des temps. Il parla des guerres, des troubles divers, des catastrophes naturelles. Aujourd'hui, ces choses sont certaines sous nos yeux. Est-ce que nous sommes avertis? Aujourd'hui et partout, on attend des conflits entre l'Iran et l'Amérique. Il n'y a pas d'entente. Corée d'ici, Corée de l'Iran. Il n'y a pas de paix. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Le XXe siècle est le siècle le plus meurtrier de notre planète, avec environ 70 millions de morts. L'expérience de la Première Guerre mondiale n'a pas empêché l'éclatement de la Seconde.
Où allons-nous? Aujourd'hui et partout, on attend des conflits entre l'Iran et l'Amérique. Il n'y a pas d'entente. Corée d'ici et Corée d'Iran. Il n'y a pas de paix. Mes amis, préparons-nous à l'abandon à tout péché. Mes amis, préparons-nous à l'abandon à tout péché. Que dire donc du combat spirituel? Les chrétiens sont de plus en plus mal préparés pour affronter la lutte entre le bien et le mal. Jésus-Christ revient bientôt. Prépare-toi, mon frère. Répétons-nous de tout les âmes et les dieux, afin de pouvoir tenir ferme contre les risées de Satan, l'ennemi de Dieu. Nous serons vainqueurs. Mes amis, préparons-nous à l'abandon à tout péché. Mes amis, préparons-nous à l'abandon à tout péché. Seules les œuvres de l'Esprit, la foi et l'obéissance à la parole de Dieu pourront nous aider à rester fermes jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il vient bientôt. Regardez en haut. Répétons-nous de toutes les âmes et les dieux, afin de pouvoir tenir ferme contre les risées de Satan, l'ennemi de Dieu. Nous serons vainqueurs. Mes amis, préparons-nous à l'abandon à tout péché. Mes amis, préparons-nous à l'abandon à tout péché. Bientôt Jésus, il va venir. Bientôt Jésus, il va venir. C'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est bien lui qui nous a sauvés. C'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est bien lui qui nous a aimés. Bientôt Jésus, il va venir. Bientôt Jésus, il va venir. C'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est bien lui qui nous a sauvés. C'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est bien lui qui nous a aimés. C'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est bien lui qui nous a sauvés. C'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est bien lui qui nous a aimés. mitindo oyo nkolo apesi po ete totambola na yango na alima. Bato bazali ko prefere kosambela lelo satana. Bato bazali ko prefere kolanda bakisi. Bato bazali ko prefere kolanda bokasi na bango moko, mayele na bango moko, bazali ko yeka melanguya na bango moko, ko banga nzambe soki mokete. Ba musu bazali kutu ko finga nzambe na ko finga en face. Alors nkolo akobatela ba oyo yaye ba mipesi epai na ye na kopesa bango elembo ya reconnaissance kati na ye na bango, mpe akobanda kolongola protection na ye muke muke na mokili. Pe tango akolongola protection na ye muke muke, nguya ya mabe ekobanda pe kosala to kobanda kosentir action na yango to loboko na yango na mokili au fur et à mesure pe kokende de mal en pis. Yango na yebisi bino ke makambo lokola coronavirus eye ezali kaka ibandeli ya bapasi. Ezali moko na bilembo ezali kolakisa ke protection ya nzambe epai ya mokili ebandi kolongwa moke moke. Ebandi kolongwa moke moke, makambo ekobonga te. Ekokende ndenge wana tant que moto azali ko rejeter nzambe, tant que moto azali ko banga nzambe tazali kolanda mibeko na yete, eh bien pasi wana ikokoba na koya. Mais seulement motuna siko yo pesa ngo malamu ezali ete aussi ozwi elembo ya nzambe to ozwi te. Pamba te yango nde ezali protection na tango ya bapasi lokola oyo tozali koya na yango. Donc tomona maladi oyo kaka lokola mwa mopepe moko eleki te, kasi epesa biso penza mayele ya kokota na mozindo aliloba na nzambe mpona koyeba tokomi na tango nini pe tozali kokende wapi. Bandeko balandi bisika nyonso bozolanda biso, bososoli malamu ete
soki nzambe te mbele mokili oyo esi ebeba depuis kala milimo mabe nguya ya kobebisa ezali ko réclamer mokili po ete yebana ko détruire mais nzambe nda azali kotia yango stop pamba te alingi nanu atanga motango ya bana na ye abatela bango penza malamu na bongo nde akolongola sécurité na ye pe tango akolongola sécurité na ye bapasi ekobanda kokweya lokola bamaladi oyo tobandi na yango awa ekokoba ndenge wana muke ekokoma penza pasi mingi koleka me nkolo azali na bosenge te mwana na ye moko na moko ayeba na kotala nanu lolenge na ye ya kotambola tala lelo tango ba eglize ekangami lokola bato basi bazwaki momesano ya kokanisa ete kosambela ezali kaka kokende na temple me tala na kati siko ya mabota eske nsambela ezali lisusu na kati ya bomoi na yo moko eske tango ya kotanga lisusu biblia ezali bato musu bakomi kokelela parole de Dieu parce que temple esika bakendaka koyoka ezali te moyen ya kosimba biblia bango moko na ndako komi pesa exhortation ezali te parce que bamesana ndenge wana te nkolo alingi à travers pasi oyo ye à travers maladi oyo ye asunga biso tososola makambo wana soki tososoli te il risquera d'être trop tard pour na biso pe moyen to ya ko se rattraper ekozala te parce que tango ekozala déjà esi eleki ndeko na ngai maladi oyo ezali ya solo ezali kolakisa penza kokokisama ya bisakoli ya kati ya biblia pe ezali kobenda makanisi na biso na kobongisa relation na biso na nzambe po toyebi ete makambo ekobonga te ekokende pasi lolenge wana na kopesa bino ndakisa mosusu na kati ya République démocratique du Congo ya yi quelque temps bato babelaki maladi oyo babengi nini Ebola ebomaki bato mingi ebomaki bato mingi plus de 2000 morts oyo bakufaki na Ebola mais au moment où bazaki déjà ko annoncer que maladie esili à quelques jours seulement pour annoncer que OK mikolo ekoki lokola ka mosusu ya sike monanite c'est que maladie esili maladie ya nebimi lisusu maladie ekobima lisusu pourquoi parce que tant que batuna no batiki bizaleli na bangote batu bazali kokoba kotosa mibeko na nzambe te bazali ko nyata mibeko na nzambe na oyo etali makambo akolia tokotala yango na litea na biso ekolanda. C'est comme ça que maladie wana ekokoba na kobima pe tango ekobima liso ekokoma plus grave que oyo tozali komona mikolo ya lelo bandeko batanga ke histoire bayebi ke makambo lokola coronavirus ezali mbala liboso ebima te ebaki na kobima d'abord na 2003 babundi na yango balobi nono baluka mwa nini esali yango moko esali nano ekiti ndenge ekiti wana kisi moko ezali te vaccin moko ezali te pe tala lelo 2020 ndenge eye kobima pe eningisi lisusu mokili mobimba lobi ezali kozela biso ebombeli biso nini ekoyela biso lobi bandeko na ngai tala tina nini nazali kobenda bino makanisi poete nzambe azali ko remarquer azali pe ko annoncer que tango bapasi wana ezoya tango bandi kolongola protection na ye na mokili olie bato babongola motema me bato bazali continuer na kati ya mabe na bango nde sika nasengaki na bino totanga na emoniseli mokapo ya zomi na motoba eteni ya mibale pe eteni ya zomi kuna balobi na biso boye oyo na liboso alongwe mpe asopi mbeki na ye na mokili pota mabe na mpasi eye na bato bazalaki na elembo na nyama mpe basambeli na ekeko na ye. Verset 10 ezali koloba na biso nini oyo na mitano asopi mbeki na ye na kiti na bokonzi na nyama mpe bokonzi na ye eyindaki bato banyamuti ndemo na bango mpona mpasi mpe batuki nzambe na likolo mpona mpasi na bango mpe mpona mpota na bango kasi babongoli mitema na ntina na misala na bango te. Tala likambo sikoyo ezali komona na awa nzambe azali kolakisa biso à travers ba maladie ya pasi ete protection na ye bandi kolongwa moke makambo ekokende kobeba akotikela nguya ya mabe temps po ete yeba na kobuka parce que biso moko to invité yango bato bazoko préférer lelo kokota na occultisme bato bazoko préférer lelo kolanda binzambi kisi
kotala nguya na bango moko komikomisa lokola banzambe. Bato bazali kosambela ba ange nesika kosambela nzambe mokeli. Bato bazali kosambela bikeko bikelamu nesika ya kosambela nzambe mokeli. Protection na ye ezali kokende kosila. E kosila pona bato nyonso te parce que bao ya ye asi abateli ya kobatela bango ndenge wana tina tango Yesu Kristo akoyeba na komona. Mais seulement azola kisa biso na kati ya kozipola basekele te bato bakobongola motema te bato bako changer bizaleli na bango te yango tozomona awa tango maladi ebimi awa balobi par exemple ke bato bayeba na kolata kashne nesika kolata kashne po ezipa munoko bato babandi kolata ona kingo tala lolenge bato bazali balobi ete bato bayeba na kobatela distance moko ata ya 1 mètre kati na bango po ete ata bazosolola moyen bapesa na soi oyo ezali kotambwisa maladi wana ezali te mekende na bawenze na biso otala lolenge bato bazali kotambola bato bazali mituma ngongi bato bazali kobongola motema te la même chose ndenge tozolakisa yango awa na kovanda na biso soki mibeko ya bato oyo tozomona na miso tozotosa yango te ya nzambe oyo tozomona te tokotosa ndenge nini. C'est ce que la Bible nous montre. Awa na kati ya emoni selimokapo ya zomi na motoba. Batu bazomona pasi wana. Mais nesika ya kobongola mitema na bango ko changer bizaleli. Po ete babika bango bazo ko continuer nzela na bango comme si rien n'était. Pe Bible ezobenga ngo ete bazali ko tuka nzambe. Il blasphème contre Dieu. Qui a autorité sur ces fléaux. Il blasphème contre Dieu. Ndeko na ngai keba na comportement na yo tango mosusu ozala deja motuki ya nzambe osimbaka Bible okendaka église olobino nonga na sambela ko tout ainsi de suite mais alors que par rapport ya bilembo ya batango ezali koya kokokisama boyebisa kolezo kokisama ozali kotuka nzambe pamba te ozali kozwa mate ya te ozali kozwa mayele te pe ozali kokoba kotambola nzela na yo lokola momesano. Donc ba maladi oyo ye po ete nzambe azongisa biso nanu en tant que lingomba na ye, en tant que bana na ye, en tant que bato balingi ye, bato ba milingi pe balingi bomo ina bango. Bato balingi kozala na avenir malamu ake ko bongisela bango. Pour que toyeba na kotala siko to kotambola ndenge nini. Nazalaki kotambola ndenge nini yambo makambo ya. Siko yesengeli na sala nini. Tika na ibisa bino ke likambo moko penza akokamo. Mobeko moko te na kati ya mboko ezaki capable ya kopekisa lokola na mboka miki likuna pe poto kopekisa bato lokola o bazo sala ki lesbienne na ba homosexuel baeba na kotika pe bavanda na ndako mais au moins à cause ya maladie yoy bato babangi bato bakei penza bakoti na bandako bavandi ba casino bisika bato basala ka misolo masano wana nyonso ekangami bato batiki nanu bakei kovanda tala soki nzambe alengi ke yonanga ipenza tobika akoyi kobeta kaka boye pa biso nyonso tokotia mulongo tokobika mais nzambe a fonctionne ka ndenge wana te nzambe azali ko travailler ko coopérer na biso azali ko linga ete biso to sosola oyo alingi po na biso pe topona na bonsomi nyonso kolanda ya malamu abongiseli biso mais est-ce que tozali prêt ya kolanda conseil na ye est-ce que tozali prêt ya kolanda stratégie na ye est-ce que tozali prêt ya kokota na makanisi na ye kotambola ndenge ya lingi to tambola ou bien tozali bato mitu pasi même soki bilembo atango ezomona na tango na biso mais tozali kokipete soki tozali kosala ndenge wana attitude na biso lelo ekesani te na bato oyo bazalaki na bantoma na Jérusalem tango mapinga ya barome yaki kozinga Jérusalem tango bayebisi bandeko mosusu babitala boya tobima tokende bato baboyi babinono ezaka bitumba botika makambo na bino akobangisa bato wana eza bitumba biso toko faire face toko bunda mais ezaki trop tard parce que bakufa ki ebele. La même chose Nathan ya Noé 120 ans azwaki po ete ayeba na ko préparer bato ayebisi bango ete tala makambo mosusu ya pasi koleke koya makambo apasi ekoya parce que nanu bomona mbula te me mbula ekobeta ekodétruire mokili mobimba bato bachetembe babi rien depuis bakoko na biso depuis Adam mbula etikala kobeta te oyo lobi wana ekobimela wapi bato bachetembe. Noé azaki certainement na ba voisin na ye azaki na bango na relation malamu na kati ya quartier. Noé azaki certainement na ba famille n'est-ce pas ya ba bokilo ya bana na ye oyo azaki vraiment na habitude ba rivo na yo akokaki ko solola na bango malamu
mais pona nini ezaka bana na ye na bana na ye ya basi famille ya bana basi wana ekendaki wapi? Est-ce que bayokaki pe mateya ya Noé te? Bayokaki mais baboyaki kolanda. Bayokaki mais baboyaki kolanda. La même chose na Lot, na tango na itango zo vanda na kati ya Sodome na Gomorre. Ba ange ba ye pa na ye. Mais tango batindaki ezwa nyonso oza nango awa ezala bato ezala biloko zwa bima parce que toye pona kozikisa mboka. Mais bato badimaki te ke moto ekoki kobima lola wa mbula ya moto ebeti penza ezikisi mboka bachaki tembe babite ekosalama te. Mais bandeko na ngai lelo tozomona coronavirus lobi toyebi te nini ekoya. Mais Bible ezolakisa biso ke ezali kaka ebandeli ya pasi, ça veut dire que pasi ya makasi koleka oyo ekoya. Sikoyo biso tozwi leson nini, tozwi mateya nini tango bisakoli ezali kokokisama na miso na biso. Tozala lisusu te lokola bato bazangi boyebi parce que déjà na mikolo ya kala tozali na bandakisa ebele. Nkolo Yesu Kristo alobaki ete yambo etayeba na koya mokili ekozala lokola na tango ya Noé na tango ya Sodome na Gomorre. Bato bazaki kolia komela kobala pe kobalisa lokola pe na tango ya coronavirus ata balobaki distanciation sociale bato bavanda bandako ba mususu ba continue na bango basali ba mabala na bango ezali mabete kobala nde ezali mabete to kobalisa nde ezali mabete kolia nde ezali mabete to komela nde ezali mabete kasi est-ce que bokebi ezali par rapport ya makambo to bokebi sio nzambe azali kopesa na mokili nde sika nzambe alingi kobenda makanisi na biso sikoyo de sorte que kobanda lelo kotambola ngulu te oyeba ete touti wapi tozali wapi pe tozali kokende wapi. Nzambe azopesa biso ba makambo oyo ba maladi ezobima ezali lokola ba signal o azali kopesa biso enfin que o azali mato ya koyoka ayoka o azali na motema penza kobanga abanga nzambe pamba te tango na ye ya kanda na ye esi emonani protection na ye ezali kolongwa moke na mokili. Bozomona bakonzi na mokili bazali kosangana de temps en temps pona kolobete bayoka na batala ndenge nini bakoki kobikisa mokili. Bon nalingi baloba te ke nazali prophète ya malheur mais par rapport à révélation biblique tozomoni ete na kati ya mokili ezali na mokonzi moko te ya mokili azali capable ya koyeba na kodélivrer planète Terre. Ezala na réchauffement climatique, ezala na destruction ya écosystème, moto moko te azali capable ya kosala ata lisanga na bango mobimba bazali capable te. Nous devons apprendre à quitter la terre. Nous esengeli to yeko la penza komi bongisa kolongwa na mokili. Pamba te Yesu Kristo alobaki tango mokili ezokende kobeba, tango nguya ya mabe kobebisa yango ko détruire yango, ye asi akendaki kobongisa isika. Na mokanda na Jean chapitre 14 verset 1 à 3 alobi mitema na bino etungisa mate. Bondi melanzambe pe bondi melangai. Na kei kobongisela bino bisika oye bitondi meke na mboka na tata soki ezalaka bongo te nalingaki na yebisa bino kasi na kei kobongisela bino esika ekosila ngai kokenda pe kobongisela bino esika na koya pe na kozwa bino elongo na ngai po ete esika nazali bino pe bozala lokola. Donc nzambe asi abongisi moyen ya kobikisa biso kolongola biso na mokili ya pasi o ezali kobeba na nguya ya kobebisa nguya ya satana pona komema biso sikoyo na mokili mosusu ya sika o yakei kobongisa pona biso. Est-ce que tozali prêt pona kondima plan na ye? Est-ce que tozali prêt pona kolanda nzela na ye? Pona kopesa endingisa ete tango akoyeba na koya tozala pe na motango wana ya bato babongisami oyo akobatela na bileko nyonso ya pasi o ezali koya na suka yekeke kino tango akomona na poete tokende na mapata kovanda naye. Ndeko na ngai ya mobali pe ya mwasi nalingi na benda makanisi na yo pamba te lelo ezali lobi te lobi pe ekozala lokola lelo te. Biblia ezolakisa biso ete tozali mikolo ya pasi pe mikolo ezokende kobeba na kobeba. Esengeli tozwa mokano malamu lelo. Soki nano ndimelaki nkolo Yesu Kristo te ndimela ye lelo kotika tango elekata mokete kozongisa decision na yo lobi te. Pamba te oyebi te nini ezali ko réserver yo lobi. Nani akoya koyeba ete nakobima na tongo akoya kosala accident akufa. Toyebaka te toyebi date de naissance na biso topona yango pete parce que tozaki na kati ya libumu toyebaki te. Tobotami mais lelo toyebi ke tobotamaka date boy. Mais mokolo aliwa pe toyebaka te. Koya na biso na mokili toyebaka te, kobima na biso na mokili toyebaka te. C'est que nous pouvons savoir ezali oyo nzamba apesi biso na tango tozali na mokili.
ce que nous pouvons faire par rapport ya mayala kisibiso tozomona bilaka na ye kokokisama bilembo ya tango yango ezali kosalema esengeli ebenda makanisi na biso koumela lisusu te kokanga motema lisusu te peu importe mabe na yo osalaki lolenge otambolaki liboso ya Nzambe azali capable ya kozwa yo pe mpo na kotambola na yo tango apesaki bana Israel elembo ya makila na kati ya Egypte ezalaki occasion apesaki même bato ya Egypte nyonso soki balingai babika esengelaki basala lokola peuple de Dieu basala lokola bana na Nzambe bamitia na kati ya elembo wana ange aliwa alingaki akotepa na bango te donc lelo yo na ngai soki tozana na pema ya bomoi pe tozoyoka na boye ndenge tozosolola awa ezali libaku Nzambe apesi biso ya kolakisa ete ange aliwa oyo akotaki à travers coronavirus yo yazali kokenda azali koleka ta muso akoleka penza Nzambe abateli biso nazo souhaiter yango penza bongo liwa ezwi biso te mais esengeli te suka wana esengeli biso sikoyo to simba baleson malamu ya koyeba ke lelo nasangisi bomoi na ngana Yesu Kristo na kangami na ye na kotambola na ye na kosalela ye na kozonga pesi mata moke te komilengela po ete tango akoya oyeba na kozwa bomoi ya seko pe soki osondimelaki Nzambe osio lembaki ezali tango ya kolamuka ndeko na ngai ezali tango ya kolamuka coronavirus ndenge eye ko préparer biso pona bapasi mosusu ekoya liboso lelo tomoni kaka ba église ekangami partiel balbi toko kosambela na bandako boleka pe motango ya 20 personnes te bipai na bipai ndenge bazwaki mikano mais imaginez-vous un jour ndenge Biblia ezolakisa biso même droit ya kosambela kozala lisusu te kondima mate sikoyo kozala ndenge ni soki lelo deja na mwa temps oyo muke bapesi ozali susu capable te akovanda na kati ya ndako pe komi pesa komi lendisa kolendisa libota pe kote ya nzinga na yo kokoma yo moko lingomba pe kote ya sango malamu nzinga na yo ndenge bantoma bazali kosala kala ekozala ndenge nini sikoyo tango bakopekisa ete moto asambela atate so bakuti yo atana Bible na ndako bakangi yo babomi yo ekozala ndenge nini kondima na yo ekozala na niveau nini donc koko kisama ya bisakoli à travers coronavirus ezali test ezali un moyen Nzambe asungi biso po ete toyeba na komitia na balance totala kondima na biso ezali ndenge nini tango pasi ya makasi koya oyo bakomisi ko kolanda biso na makambo etali nsambela tokotenir to tokotenir te pamba te ba oyo nyonso bamonaki pasi oyo koya yambo ete Yesu Kristo amonana bagangaki babi qui subsistera tango ya koyeba na koya au grand jour de l'éternel nani akotelema parce que pasi kozala ya kosakana te kotelema ezalika akotelema ndenge totelemi boete mais kondima na yo ekozalela wapi Yesu ye moko tango atalaki mikolo asuka avant ya lobi quand le fils de l'homme viendra dans sa gloire trouvera-t-il la foi sur la terre amituni tango na koyeske na kokuta kondima parce que pasi oyo ekokota na kati ya mokili ndenge bato bakobanda konyokwa ma ebele bakobungisa kondima bakolanda ba esprit séducteur lelo test yango à travers accomplissement ya prophétie na makambo etali coronavirus moi test muke kaka tango bato bavandi na bandako tala kondima na yo ezali wapi ndeko na ngai saisir occasion oyo la muka zwa Biblia na yo zongela losambo ndenge sengeli esika nyonso ozali koyekola Biblia komipese pa na Nzambe pe kotambola na ye na ba recommandation na ye nyonso pe oyo nano andimelaki te occasion ezali simba libaku oyo kotika yango soki mokete quel que soit mabe na yo Nzambe azali capable ya koyamba yo pe koyeba kopesa yo bomoi ya seko yango nde ezali maye na yebaki na kobongisa pona ko kabola na bino mokolo lelo enfin que toyeba na kosimba mate ya nyonso ya motuya oyo Nzambe atindeli biso na tango oyo mpe a préparer biso pona bozongi na ye soki bondimi yango soki ezwi bisika na mitema na bino yawe Nzambe apambola bino nyonso apesa bino makasi ya kokokisa mokano na ye na kombo na Yesu Kristo mokonzi tobondeli boye amen tobondela nkolo Nzambe topesi yo merci na tango yo pesi biso ya koyoka liloba na yo na tiki bana no ya mibali pe ya basi balandi biso na kati ya maboko na yo ba decision nyonso malamu bazozwa molimo mosanto azala mosungi na bango po akamba bango na kozwa mikano malamu nkolo ya kolanda yo pe kosimba mateya nyonso ya ntina na tango yo bapasi lokola
bamaladi oyo mabe ezali kobima na kati ya mokili po ete tomilengela kobanda lelo kino ntango yesu kristo akoya tozanga te komona na elongo na basantu oyo bakokota na bokonzi na yo matondi mingi nkolo na biso na kopesa biso kozipolela biso basekret oyo mpe kopesa biso occasion ya koyoka yango sunga biso ete tozala ya yo mpe yo ozala nkolo na biso mpe tata na biso seko na seko na kombo na yesu kristo tobondeli boye amen. Le retour de Jésus sera comme au temps de Noé, de Sodome et Gomorrhe. Les gens mangeaient, buvaient et se mariaient jusqu'au jour où ils furent détruits à cause de l'entêtement et à cause du manque de considération des signes des temps. Nous vivons, nous mangeons comme les gens de ce monde. Nous avons oublié l'avertissement du Seigneur Jésus concernant sa seconde venue dans les lieux des cieux. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. L'insouciance, le luxe, la vanité actuelle font oublier les habitants de la Terre des dangers sérieux qui gravitent autour de notre planète. Notre planète est en danger. Elle sera détruite. Préparons-nous. Nous vivons, nous mangeons comme les gens de ce monde. Nous avons oublié l'avertissement du Seigneur Jésus concernant sa seconde venue dans les lieux des cieux. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Un jour, Jésus parla à ses disciples concernant les signes des temps. Il parla des guerres, des troubles divers, des catastrophes naturelles. Aujourd'hui, ces choses sont certaines sous nos yeux. Est-ce que nous sommes avertis? Aujourd'hui et partout, on attend des conflits entre l'Iran et l'Amérique. Il n'y a pas d'entente. Corée du Sud et Corée du Nord. Il n'y a pas de paix. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Le XXe siècle est le siècle le plus meurtrier de notre planète, avec environ 70 millions de morts. L'expérience de la Première Guerre mondiale n'a pas empêché l'éclatement de la Seconde. Où allons-nous? Aujourd'hui et partout, on attend des conflits entre l'Iran et l'Amérique. Il n'y a pas d'entente. Corée du Sud et Corée du Nord. Il n'y a pas de paix. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Que dire donc du combat spirituel? Les chrétiens sont de plus en plus mal préparés pour affronter la lutte entre le bien et le mal. Jésus-Christ revient bientôt. Prépare-toi, mon frère. Répétons-nous de toutes les âmes et les dieux, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de Satan, l'ennemi de Dieu. Nous serons vainqueurs. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Seules les œuvres de l'esprit, la foi et l'obéissance à la parole de Dieu
pourront nous aider à rester fermes jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il vient bientôt. Regardez en haut. Répétons, nous détourner les